neti soki to bande tout na ba jeune tout bazana bandal parlementaire na biso poto zaka na place moko siège moko parlementaire na biso toyebi na biso été un message bon ce ka bongisi abongo sali biso wala poto zapela aja voter mais donc c'est ba bonne chance asa ba voix ebele yosko olinga ba président bon olinga Martin Fayou. Au CP, le papa Charlie n'a pas lui c'est quand au CP parce que toilette c'est ça qui vraiment salité. La n'enga bon c'est lui son au CP, il va bonne chance na malgré son voter. Pourquoi ça peut ba parents na yo un message. Non, il ça on va voter pour toilette au façon Zala qui n'a des commis merci na vraiment. Na pia bango merci pour ba ko aider biso ba basi contre ba infection ba bon c'est biso toilette. To pesi bango merci peut to voter bango. Merci pour ça. Yo pour voter. Balandi ya Congo Millennium bambote belé sike zwami bino toza awa na kati ya école Salongo bana ya bandal o bavanda na commune ya bandal bayebi école Salongo baike batanga awa ba champion magusho sango batanga awa alors candidat na biso ya commune ya bandalunga numéro 43 na kombo ya Charlie Mbosha na ye penza asepela kite aya po na osalisa misala moko awa na kati ya école Salongo parce que école Salongo bana basi bazali penza na urinoir te urinoir ezali nini ezali esika oyo bana basi bakoki kosala petit besoin bomoni batole esi ekomaki déjà penza ya kogate donc bien te alors bandeko sikoyo Charlie Mbosha na pena aya na masolo ya sika bazo bongisa ato ana sima juste na sima bazo bongisa bomo na misala ndenge zo salema awa eyaka masolo ya mot d'ordre ya masolo ya campagne mbote na yo mbote mama bandeko balandi ya Congo Millennium baolanda yo surtout na mikili ya poto na Kinshasa mikolo bana mwanda nde bazolanda biso mingi tomoni osimbi penza bisimbeli ya musala o expliquer biso musala nini zo salema. Bon, merci beaucoup. Oh, Eza Moussala, Ezo Salama po misale bandi déjà et pas honorable Charlie Mboshana, moi na bandal solo né grandi na bandal, nde azo sa misala na institut Salongo place ya Tanga, place au mayele ba pese la kaye mayele nde sika azo sala. Donc pour la kisa motivation bana bandal ke yende na commune bandal penza azali azo ko reconnaître bandal eza ya bango. Alors, il y a ça numéro ni. Aza numéro 43, jeune premier à 43, Charlie Mboshana, Oya Yebi, Consomo Bandal, moi na Bandal, solo yeyo. Numéro 43. Donc, Moussala, on a institut Salon, on a basi pe bazosa. Bisonyo sotokoti masolo, ango poeza ya viena biso, bana Bandal, tolobi ke torotika sous simate, tozali awa, na kata Moussala ya Charlie Mboshana. Est-ce que Charlie Mboshana lelo soki a vandi na esika aroye babino lisu? Te ye wana ye moko to ndera za botie ya komona ngala kata masolo oya okama ozala surpris po ayebi pa na ye tokendaka sans audience nano akoma te mais tokendaka sans audience tokotaka asololaka na mutu nyonso aza jeune oyo ayebi koloba asololaka bien tosololaka na Mboshana bien okobeta ye pe loboko ye pa pesi oyo yo loboko aza vie moko en tout cas tosololaka na ye bien numéro 43. Merci beaucoup. Merci. To lobisape ba jeune ya commune ya Bandalunga mbote ya. Bonjour. Voilà, bazali kolanda yo en direct ya Congo Millennium. To lukana nou to yeba yo posa mwana Bandal. Ouais, moi je suis né à Bandal et puis mon vieux l'honorable, le futur honorable Nankoto Benge pour avoir déjà voté à plébiscité, Moutarbo Yazate, Azamwana Bandal, natif à Bandal pour les londes toza boé. Neti soki to bande tout na ba jeune tout bazana bandal parlementaire na biso poto zaka na place moko siège moko parlementaire na biso toyebi na biso été le défunt notre vieux Marius Ganga l'épée à son âme yazaki avant et puis akufaki et puis o ba remplacer biso toyebi été alors yeb sabso nini nga ko bon c'est pas na binoté yo poko bon c'est pas na biso té pour muto yebi pas na ye. À la base, il y a makambo nyonso. Il faut te mettre à CT, médication, pour commune à biso bandalungwa et tambola. Surtout aux intellectuels et belé,
pas ba universitaire non pas diplômé. Ba universitaire ya sona commune Bandalungwa to sanganya ta zomi to tamsa commune biso Bandalungwa yango moni likanise zunga na banda na ba école il faut za la propre za la bien pour mona tanga na ba condition moko ya kitoko éducation surtout beti certaine éducation nous on a makamyo se kotambola social pe ko ya ko bonga mais éducation to beta c'était comme biso za du domaine yango pe to beteli c'était. Est-ce que Kumumboyo tant on a nos acquis na makanisi o que ozala candidat na commune ya Bandalungwa te au bandara déjà kota la masolo ya éducation la commune à Banda. Oui avant que tout ils a été il y a on a lobby te so qui tout une témoignage une centaine de personnes batangi na université na ba frère na biso do les PO to zwaka to sala ka le nécessaire batanga so boke na université chrétienne kana malula bako baolakisa bino boke na ICG na Jamaïque baolakisa bino betidio batanga na compte ya Monsieur Kumu donc bazali to zalaki déjà na souci yango to mema mupepe ya sika na commune na Bandalungwa donc mupepe wana sika il faut liboso éducation être le bien éducation dans le vrai sens du modo bana bazo mama te ya solo ya vandi aki mazu mateya ne to ke pour commune na biso Bandalungwa kuma ka plus musique oui eza mabete musique mais biso tongo tche éducation za makasi donc tozana une centaine de jeunes garçons ya Bandalungwa na ba filles oyo batanga na université na ba frère na biso na ba humanité bazali Kumumboyo toyebi ko salisa penza ba masolo ebele awa na commune ya Bandalungwa ba jeune pe mingi pe ya Bandalungwa pe bazwaka ba misala surtout na ba domaine culturel plus au penza o ngai surtout ngai vraiment câble mer na ebele au plus na domaine moko culturel. Est-ce que politique au bandi yango kaka parce que au monique bon toko taka politique parce que to moni bino penza boye ebele na politique ebele boye ba candidat yo banda politique kala to bandi yango kaka po bon na 2011 simbari te tour na betara evanda politique na la bandi yango na 96 nazaki fédéral ya parti Condor ya Papa Kabaïdi to Papa Kabaïdi mutasimbanga na loboko achenga to sala élection na maison communale à Bandal ba pauvre maître Django personnel biso nyonso to sala élection ngamna zaka eli fédéral ya parti Condor ya Papa Kabaïdi na 96 avant entrer à AFDEL donc naza muto asikate na politique. Merci beaucoup Kumumboyo sika jires mwanda rosunga biso tozonga nanu na réalisation totale potatiana tozali awa meto uti kotala esika wapi Kumu Mboyo Charlie azosalisa misala na école institut Salongo totala ndenge ni misala ezosalema totala pe ndenge nini bana ya kelasi bapesi merci na mosalo ya azosala et puis balobi ba remotiver ba parents na bango po mosalo osali eza bien to sala commentaire ya makasité to landa on se retrouve juste après surtout bino bana basi un message bon soka bongisi abongo sali biso wala to zapela aja ovote te mais donc pesi ba bonne chance aza ba voix ebele yosko olinga ba président bon olinga Martin Fayou. Bravo. Bon yo. Papa na le matin ba obeta. Ke ibela. Bana ban classe ba yemba ba biase bilora boye bo mona te. Ba bio ba mona ba pasi. Ba mona ba revoter lisusu même. Merci aussi à Charlie Mboshana, toza en direct qui est école Salongo. École Salongo bana classe ba bimi parce que moi voulais il est aussi 17h déjà, voilà. Yana yabo qui manga poani. Mbote che. Mbote. Charlie Mboshana azali candidat numéro 43 na commune ya Bandalungwa. Et pe amwana ya institut Salongo. Ayo bongisi la bino bana basi. Toilette na bino. Oye biseni. Te pesi ka merci. De bise ba parents na ngai ba ya na nga ba voter pa bongisi biso ba basi. Et c'est quand ya aussi ba merci. Yo poloba oye biseni parce que yo posa mwana muki oza pe mwana mwasi olobani na pia bango merci pour ba ko aider biso ba basi contre ba infection ba bongisi biso toilette to pesi bango merci pe to voter bango merci pour ça yo pour voter tu vas pas voter hein? Alors qui va voter
Mes parents. Merci. Mbote chérie. Mbote, to sepeli la papa Charlie na bon c'est lui c'est quand to sepeli parce que toilette c'est ça qui vraiment salité la ninga bon c'est lui son to sepeli ba bonne chance na malgré ça to voter. Ko yeb ça peut ba parents na yo un message. Na yeb ça ba on va voter pour toilette to façon ezala qui na de komi merci na vraiment oumela. Kumumboyo olandi image wana ndenge nini bana ya école ya institut Salongo parce que to sola ki pe mo mkena ba professeur ba biyo moko pe penzo za mwana ya kuna impression na komona bana wana nde bazo peso merci te pona sala ki tour na Salongo et puis sakinga mawa ya na moni ba toilettes et puis sakinga mawa na la tanga wana malgré na sala une année. Mais comme on a dit dans le palmarès, parce que nous avons lauréat, il y a Salongo 83-84 na première série. Donc, na zonga ki, na bonksi la bango moi, bisika na bango bakota kawana, ezala na état oyo mutu akoki kokota. Mais si les gars na institut Salongo te, de demain déjà tozo banda likambo peinture na paroisse na biso Saint Charles Luanga, soto sisi Saint Charles Luanga, toke na IMAC institut Makelele balela ki baba e bukani, to sele la bango baba. Après, tu as aussi ça, EP1 Ngoma laïque, na Bisengo. Donc, de demain déjà, tu as peinture na Saint-Luanga. Après Saint-Luanga, IMAC laïque. Donc, tu as 4 écoles non ciblées. Ceux qui te silicient, tu as 2 écoles, Mokotikalaki, Saint-Cassien, na EP Bao et Total. Mais eux, ils ont un programme na Biso, Saint-Luanga, IMAC laïque. Après, tu clôturer. On a c'est EP 5 KTT. Ouf! C'est Mikate Ekoya na Tourami Bale. Donc l'histoire planning to c'est bidjo déjà bien préparé pour na oezali. Deuxième tour de to c'est Mikate même kimbangiste. Donc to sala be école nyonso ya bandalunga meto kende ndam po to zapena mosolote. Moi mukeka ko ozio sombi mo brique to ke na o malembe to sala be école nyonso bandalunga. Soko préfet mususu directeur a moni basali école na école basalite azala motema okita to ko sala be école nyonso ya commune ya bandalunga malembe. Alors Kumumboyo parce que wana ebi ke bao penza balandi so ba ki semikate ba seki makasi bao balekana wana kumwa lobi ata petit pigeon kala mingi te kolekana wana kasi kumutango zo tanga olobi te ngani nazaboye na kosala na école na paroisse Saint-Charles Luanga na kosala place boye na kosala place boye surtout pe na 5 anciens okosala kuna mosolo na sikatango osaba misala wana ezo uta wapi. Zaka moi moki otozwakati moi $100 moi $10 au bombi osombi moi 200 kasima ezana mosolo mingi te zaka kozana na volonté na nzambe okosala nango eza mosolo mingi te zaka kozana na volonté oza déterminé na kosala eloko nzambe opeso makoki oyo kosala ngo ezala te o ba partenaire bazanga ate bakoya so bamoni oza makanisa malamu ba partenaire bakoya nzambe osunga ndena lobi kosala salongo même jour to komaki préfet ndimagite. Mais les lots préfèrent moi misale ça mais comme na suka a sepele nenge pe to kende na ukaka bongo nyoso to kosala même après campagne après élection to kosala pour la commune na biso bandalungu ça o comment ça la sala boye après comment yo voté numéro 43 bimi lobby après commis au récupérer non bambongo non wana après la suite après na lobby mamakable maire de la presse na lobby sur déjà nazarana une centaine des étudiants on atteint ça na université na makanisi o kotuité mais bazotanga pour naza na souci ya développement d'abord et ya commune na biso soki batangi bon misolo ne utaka pi kotonate ezaka so s'organiser bon une semaine so na une ofuta moi compte ndam ya Minerva to ke malembe ba promoteur ya ba université na bazape ba collègue ba yebi ndenge bango pe basunga ngai na apesi mbota passa professeur Jérôme docteur en sociologie recteur ya ICJ asunga ngai na université chrétienne AG Géry Biangani asunga kanga AG Richard basunga ngai po apesa ngai occasion bana na batanga. Alors na ba famille wana ya bana wana otango zwara bango parce que li solo yango penza utokala na yo kaka yango que kumu mboyo azwara bana surtout na cardinal Malula nde na yo kaka ba masolo yango penza mingi mais relation nini bozaka na bana wana oyo zwaka bana wana ya famille moko songolo pakala ozwi bango kotisi bango na kati ya ba institut na bino to pe na université na ba famille na bango bwaka ndenge ni
Tous à la très bonne relation en tout cas. Bapé Saranga, le Kumba Kumi Saranga, il a comme un modèle. Il a comme un modèle. Donc ba famille na ma ba bois kaka ba fleur. Il y a un moment peu misala na biso to sa mike. Ba famille bazo bois ka ba fleur wana lo sambo na bango kaka ngai yango zo na pe misala ngo. Nzambe azo pesa biso pe nguya zo moi $10 ya moi, ya zo moi $20 pour la sala misala na grâce à ba famille na lo sambo na bango kasi na ngai. Merci beaucoup Kumumboyo tokoli ki ate na commune ya Bandalungwa ba bonne chance na yo et que soki nzamba osa te okolekana donc maloba o nyonso to bomba ngo so osaleli yango te to kozongi selon au devoir de mémoire botiela biso no wana appel vidéo otala mayola kaka biso osali yango te Kumumboyo un message na baye ya commune ya Bandalungwa bayo bazolanda yo. Message à Souka na bala nyoso bandal basa la confiance na monsieur Kumumbo Charlie Mboshana numéro 43 batala bien 43 na provincial pour battre belé bon ça confusion ya provincial national 43 na provincial ya Bandalungwa pointure de grand messieurs batala 43 ba pese chance wana merci Kumumboyo pointure de grand messieurs et l'axinine Mibali sonde balata 43 siko nga na ziongo na seni 43 donc eza ba chance belé loboko nzambe za kati na biso amen amen. Merci beaucoup Kumumboyo tokomi na suka ya émission na biso l'invité à mokolo ya lelo nazaki na esengo penza ya koyeba te bozali ebele to sebino lokola tozali na période ya campagne toko yambela kabino ka ba candidat ba bazali ba candidat nationaux ba candidat provinciaux bongo tozo yambela bino bango nyonso na provincial na national bango nyonso tozo yambela bino pour que toyoka bango ba ide ninyo bazoya nango et pas na biso bayo toko voter bango. Merci na papa Rikidi Bendi ensemble na maman Jolie la pomme verte Langouli babi première dame ya Congo Millennium. Merci également à Maître Yamashita Moninga, champion à Magoucho Sango. Merci à Cécile Osango. Merci Nabaya Nanganyoso Bolingaranga. Paulin Polécha les rassembleurs Mosangisi. Merci à toi Vosen. Merci à tout le monde. Boza et Bele Bino Bayo Bolingara Tatiana Osango. Merci aussi à Mike Longange. Nancy Longange, merci à Cécile Osango Motema et Serge Katembo. Et pourquoi pas aussi remercier tout le monde. Boza et Bele Bino Bayo. Bolingara Tatiana Osango, je vous aime beaucoup. Abonnez-vous massivement et sans oublier Balobi pointure de grand messieurs numéro 43 na provincial. Donc 43 pointure de grand messieurs on au monde en Kumu Mboyo Charlie Mbosa meto tunité eza côté nini. Ba otuno ka eza ni to voter au côté nini. Yo oza côté nini. Bango bata na côté te bata la na Kumu Mboyo. Naza na opposition. Naza na opposition, naza na ticket gagnant. Oui, ticket gagnant. Nani? INC, IDPS, ticket gagnant. Somo trop. Pesa mbote na mutu moko aza motuya mingi na musika place aza Talaxi Rubuye, bambote mingi na ye. Bambote mingi na yo, bambote mingi na bido nyonso ba ebozolanda biso. Merci à l'équipe technique ya Congo Millennium. Merci à toi Ben Kayembe, merci à Jires Mwanda, merci à moi-même. Tatiana Osango, la fibre optique de la presse congolaise. Je vous aime beaucoup. Abonnez-vous massivement. Merci aussi à Jolie Koussala, Toyambeli au pointure de grand messieurs. Merci à toi. Merci na bana Bandalungwa Bomoko, consommons Bandalungwa, Jolie Mayala. Bino nyonso na lingi bino mingi ya bébé Faïla, je t'aime beaucoup. Atako na musika. Toko komanante toko sana te mena lingaro tellement mingi ma grande sœur chérie. Merci à Yann Nicole Batafe, on est au tipa kumu. Yann Nicole Batafe, motomoro bien, ça dit na zoa qui ça l'enga bien fort. Merci à tout le monde de nous avoir reçus na banda kuna bino, boboto bondeko, eko bako renyo mabota mabino, kasi soki nzambe azongite. Retrouvez Tatiana Osango prochainement. Ben, au revoir.